C'est moi qui chasse les commis pour la taxi jaune ça va on t'a dit que n'est pas qui m'appelle pas mais si on mbika ngana ibika mbika kande batu wala mbika si on mbika ngozo kali ngana atifika tabu si on mbika ngana ibaka mbika ngana biso tamba kabisa ba Swahili biso tamba mbika mbesu te mbika na ngana kana kali yango po ebela bala moko nakia sube épice na ngai nakati na matungulu po matungulu ebela po matungulu ezakama makasoke ebela Dumi baolambo zomuna nde baolambo Obi enzale mate yona masanga yimuswahili yo zai na masanga jawali muswahili na masanga ya nyamela bala ngasa ibinga suna loba ba tu nota maje bien très bien Faniki Zaza mwini makamama mchasa ya mapaloza lao Faniki Zaza Faniki Zaza kengo mwini masolongo yango kulia kukabalaya Vamos. Amelia nini? Como ninguém tá muito mingi. Como massa pia. Massa para Swahili. Ah, OK. Mama ngamo massa para Swahili. Ona bisa magala mga tinomo dito ko boy ka na yo ka dyan. Ore bisinga. Nayagite gaini makonse. Nayagite na randefumo wala na ibisa ukifanya kutana na papa ni yake. Yango siko na okay na dokuta ko algo. Wewe hata yuni muzao. Sasa na mwasi tusa yijena. Elambele wana. Leo sila concept ko okeni ko olia. Ba en fait balinga babakanga ma mwasi ko na olamba te. Mwasi za mabele ko olinga yi ozana yi c'est pas seulement pour na olamba. Mwasi za tout linga yi d'abord. Mamba olamba soka yi olamba ki. Ola tsaye. Niti ngamo déjà na yi olamba kasi. Là ne veut pas dire que ce mois-ci à Olamba bien, il faut l'ingénieur sur la maman, il faut pour si tu as raison, mais moi je peux dire, les abats, les c'est pas ça en fait. Tout ce qu'on pas massa parce que massa fait il y a piscine lamba kadino c'est moi qui chasse les commis pour la taxi jaune kini nya ça va on t'a dit que kini nya n'est pas qui m'appelle pas voilà masa fi abaki yini ngalamba kanina ngalamba ka bika aliya kazi na okay na bona kenya ko ba baki na ngapi na kuwezi ah okay voilà parce que là ben pas ça lelo atozana kaleve na pasa nanga peli uyo tikanga na websa pali tungabile wisa ngokuta sinolenga kata tukaba okay kana yo okay kana yo problem ko okay basa ki wewe
Maxi oyo otikala na mokwana carton mokomi ya boye papa melaki amelaki besiri nde fale papa wende ya solo bombi yo na kuta kama mokomi kwa kolama malaka biso wasema toka kani bana ga alika bakunyo so yo bolinga ka yo kwa mbele kwa na mati kusuma tebele mweka sina basa okay na moya leki matembele siku na kupa bina na sali lengi sana ako basweli balinga olenga na sana moya lebo na kwa moya lebo mwambisa kukauka na fufu na tila mwa mbika na kati nde na osana moya lobuke po mais siko mbika nga na ebika mbika kande bato balama mbika siko mbika ngo zokalinga na siko mbika nga na ebika kolimba nga mbika nga te biso tomaka biso baswahili biso tomaka mbika mobesu te mbika na nga na kalingi yango mpo ebela bala moko po eumela te mpo bao batokisaka wana ti te nasali boye mpo ezobela bala moko elambeleki eseni po na okalinga bamoko na otuta na otuta okwa nguba moko ya mobesu nasali sosi nanga pembeni na kati natia biso kongo nde naboki siko na kati osala boye po eumela te yo na olamba oyebi ke eti na bombika na États-Unis kuna ntango atalaki abi nanga bi omoni nga na bayaya na bamama baotobayanga mama eliane abi na mama eliane mama tembela mokalaki kisasa kosaka ndongo ya mama safi nekeleka matembele wana okosala restaurant manazaki mwa restaurant metala kaka makambo mwa esikaki me bato ebele konasala mwa eloko nanga babengabengaka biloko ya monesi babenginga na lani nayebisi ete naza domaine moko oyozolake poto wana mpona kolamba wana ya basoki kobotela bato mibale somo olambi te ozuka liputa obwakeli somo kaka boye wana nasali kaka boyabi o mpenza mwasi oyo mwa liputa pana wana bakosaka wana kaka oyo likosala mais se tolabisaka babonela liputa na mbanda te na bakisangani kuna se tolabisi ngai oyo babokela ngai liputa yasala te oyebisi ete loasa te ayebisi ngai alobi nango nakisangani kuna babokelanga liputa bapeshaki ye oyebi lisolo obeta feno lokuli aka na Afrique du Sud bokulaka aya baba beke bokulaka feno lokuli bokulaka bi oyebi nga vraiment nakenda moko oyo na Kisangani naluki babokelanga liputa babokelinga te nabi feno yo alukuta bi mon cher nakenda mpena Kisangani naluki bato babokelaka mwa puta wana namoni bango te ngabi abi oui mon cher wana masanga feno azaka na Afrique du Sud feno lokuli bokulaka nde kwa bongosi bongosi bamongo bongosi bandeko baluba pe baluba ata ko baswahili seke bato nyonso bala bango bandeko bazero te bacongolais bino poni kuna nga nabotamaka ntango azaire nga nabotamaka ntango mboka ezala zaire benga mpe nabotamaka ntango mboka ezala zaire nga nazala ya na inanet oza nde mwana Teresa awelaki yaya azala eleki na ngano awelaki yaya masafinaka yana bawelaka bwana Teresa onaki mobali bawelaka bwana Teresa kabwe bazalaka yananga bawelaka mais dina nanda ndima na ye ke ndima na ye andima na ye wana ye kuta alobaka te yakokondima te dinanga eleka pa je naa na li voilà motema polele mais il faut ça l'enlever parce que
Kinshasa kusinanya kwa matema sasa kiaza. Azali déjà. Banyo kwa makutuka. Ono tina sherasi. Mais dina nana ya kusherenga te. Baba ya saka mwanjungu. Tete Yana tawaya. na kuinga te wewe unaona. Kama kusherasi. Parce que on est biché de Félix kozala wana wana bato balinga kolia bien. Neti Kadis Mboui. C'est un bon monsieur qui est notre frère. Kadis Mboui. Il faut aller biloko yo. Aliki alfa bumbika na walia. Alfa bumbika. Tika. Bon. Mais neti yo na France na Belgique eza na tantine mo ba lamba makasi bena ni Séverine Moucha. Séverine Moucha. Il parle en makasi. Ah, c'est très bien. On dirait Séverine Moucha. On dirait ça s'appelle un service très bien. Il faut qu'à beaucoup peut-être que vous avez symbiose, liyo ma préparation. Ngeli on est na sembela mina pesa zame merci. Mone pa na tsumuna na fuma sezala ba koza na ezala ka basa ba kana beaucoup na télévision. Les aba 4 mariés. Donc ceux qui boleki na concours wana ba noter robe na yo, ceux qui on l'a décrété pour pesa ba point, collier na yo ba pesa ba point, salle na on ngeza décorer ba pesa mo ba point et puis ouais, ce que ça a bon ça les a 4 musique. Si on a la salle à concours première fois la salle concours na gagné un bon na émission na yo que c'est moi j'ai marqué ma génération. Na CP la mon concours. En plus c'est que la province c'est 10 ans. OK. Tu dois fêter 10 ans. Tu dois fêter. Tu dois fêter on déni yo à la photo, tu dois déni. Ah, mais c'est l'invitation non hier. Solo hein. Pourquoi pas? Tel ka papa Nick. L'héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre, Nick. Invitation kaka. Togoya la biso. La province c'est 10 ans na nous on est la province. La concours na sala la première fois na gagné en haut parce que na sala na décoration na kolamba. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Awa na ngina tia. Natia sous épices na ngai.
nakati na matungulu po matungulu ebela. Po matungulu eza kama makasi moke ebela. Nati matungulu. Matungulu na ngai naokalinga po ebela. Nati ndambo ya matungulu. Na pipi na taotia pe ndambo ya ndembi. Pe ndembi. Ndembi moke. Wana nazokalinga sauce na ngai. Kalinga sauce na ngai. Naokalinga malebe ebela tosana tia tomate ya mbuma. Tanda nazotuta mbika na ngai. La poussière et ça le coule à moins batté. Petit mbika et ça la poussière. Que des bis on a zozé là. Ni nangai et bella. On a dit et bella. On est où tes amis? Unatia wala ndimu pepe. Ada, unatia na pesa mpepe. Kangaso. Tasati matungulu. Misi wale mchwa. Natisiko tomate. Tala. Tomate ya Koto mwa baka mwa. Les épices na biso. Épices na biso. Tomate kaka ya mbuma. Oya matungulu ebelaka mwa pasi. Sikopo elemba. Olemi matungulu esane. Matungulu ezaka mwa makasi moke. Donc faut kotia yango avant okali yango moke. Yango yoko po tomate elembaka nango pam pam. Si tomate na boîte moke kaka. Oyo pesa mwa couleur moke, couleur ya sauce. Tomate na ngai. Kaka po sauce ya ba rouge makasi ezaka sauté. Sauce blanche. Sauce blanche. Tika boye. Si, mais le sauce bon la sauce hein. Na tika sauce blanche. Pour c'est ça. Et simbate. Wana siko isili. Na siko nini wana ebela. Tomate na ngana tipi. Madame na sana le wana. Bien nikapenda sauce pizza. Alinga sauce hein. Muto mtuka ndenge na sauce ya mwana ya sauce. OK. Toujours un fruit. Quand pour que nous moi si t'es poisson pas dans mon temps. Nina na tula. Atuli. Il va doit tout là. Amande zoma na tula. Atuli. Donc non, c'est pas possible. Atuli mais quand je me mets na passer musique ni d'autres. Ngana yeka ndeto ngamo lo bala nga wa ngana passer musique alors bala nga ya mama avec mon ventre là qui va mais basi elle est comme mais comment on a bon non c'est tout dada mais ça on va regarder mais belem ma femme celle Qu'est-ce que tu as bongo? Atoka biso. Ah, on aime ce long ça fait. Oh, alors j'aime hein. Ça, na benamel, bolingo sikunga bolingo ezate. Ngaka kambongo na kuswanyanga na benabia na la medi. Kama juu nipate mafuni kunye. Oh, ni wale sasa roka ni kama nikapika chakula moto. Hiyo nini? Huyo mwana. Wewe sijui, eh? Moto kwa nini kwa mimi chakula moto Fanya affaire. Namna gani? Hiyo nini? Roho imepanda. Inapanda kaka kama imepanda kwa bingu sio. Hiyo nini? Ajua kwa Mswahili. Habito. Umpatie kupiga mama unaona. Kwa kupiga mama juu. Ndio bado utapata kulipa basi ushauri. Watoto sasa shauri. Siko sauce na ngai
ngebela nazo mpona nabwakaki bahai ya mobimba nazofinafina elemba na kati ya sosi wana kati ya tomate ya mbuma po tomate ya mbuma nde natiaki ebele batomate ya kopo wana ezala susu mwa bien mpenza te o préféré biloko ya naturel oyo baloni kolona mona sauce nati mwa ndembi moke ngulu tomate ya mbuma hai sauce nanga sikoyo ngebela kosala ti ya mbika na se na tuti deja ese elembi sikoyo nange nati ya mbisi ya kokauka na kati mbisi otiaka bongo otia mbisi na kati ya sauce na kati sauce oyo natina kati ya sauce otie mai moke ape nazimbika nanga nati likolo oyebi ke lewusi nanga vadi ayembaka ya banze banzabi. Oui, l'album est comme c'est presque en France. Alors voici la signature. Vous me l'avez payé, hein? C'était producteur à Zaki. Non, ça va, on va voir. Pourquoi ça prend Papa Nitou, album dans Cécile et Tikalka Mastering. Donc, c'est en France. C'est un abisso mambo ngebele tout le monde la caméra té. Mamba Kuzo. Pemé tout cela. Donc voilà. C'est l'album Nangai. Merci vraiment de l'opportunité de c'est pour bientôt mon album. L'homme de 33 ans. À l'âge de Jésus-Christ. Voilà, Jésus a fait 33 ans sur terre. Oui, voilà. Il a fait 30 ans. Il a passé le ministère pendant 3 ans. Et puis, à Kélola. Donc voilà, que ce soit tout là, on n'a pas naé. D'ailleurs, l'obina pourquoi na sola qui n'a fait un vocal en France, a tout le monde a payé un album. Le trésor loi, on se base là, album. Maman, Eliane, tout oiseau zéla, on s'en battait, on zéla. On zéla, maman casse. Pour me dire, mais bien ma casse. Très bien. Très bien. Bon, en fait, tout le monde dit que ça déjà bien, tout le monde dit que ça déjà bien habillé. T'as la net, moi, elle est là vraiment beaucoup. T'as moulu no kaka, bah il y a oli à no kaka. Biga ya moi, tu vois. Net bien ça on a voyé, biga soka ya monde. Pour tout le moyen que c'est déjà soseki. Vous comprenez? Pour tout le monde les rana face moko. Yo ça tellement c'est comme ça le propositeur, c'est comme aussi hein. Et pas nous bana au bout de la table. Vraiment. C'est tout l'équipe on est de côté hein. Pour ça c'est pour la grâce de Dieu. Et nous ambassadeurs sous grâce. Tout le monde a solo. Et puis tout le monde ba lambo, tout le monde a des ba lambo. Obi enzale o mate. Yona masanga yumusweli yo. Zai na masanga, Joel Museli na masanga na yao. Mina ko bala nga sa ibinga suna loba ko. Ay ba tuno ta maje bier. Bangere masa agwa e sisuka salaki. Asipra makasi, aki braza e aki pot noir. Awonga lensi. Salaki mo bala nga na bandeko na ngai ko na bengaka mes sœurs de notre cœur. Eza maman Vivi. Vivi, Colette et Wenge. Ande ko na braza pe. Iwona ko mona mama na papa. Eza na mususu man Nelly. Nelly Pula. Tika. Yala batu musuku tena na baona vie. Tunza merci pour l'excellence là batu. Nzela batu wana. Ko batu baba braza video. Ezo ngana tango. Ezo ngana butu. Ezo ngana na moi nyoto. Baza toujours présent. Donc on a la passe na lela na bango. Donc on a peine sengo. Na sepla na bango. Mes sœurs à moi, mes sœurs de notre père de la vie. On a maman tricher qui était. On a fait papa me passer qui nini. A tricher qui voit voilà baza. Ouais, si j'ai belé, tu peux monter. Ouais, lui c'est belé hein. Bisanga na sina sokoli bien. Musela mtakoketa na nake. Musela soka azo lamba benza biloko penza azo chapi na lambisa moni mbisi hein. Na komo tia na kati ya sauce oyo. Wow. Bon biloko boyo ndio mwana kwanga. Jamais bon fufu. Il faut mutanda chima populaire. Ni tomano. Elle va jibe. Voilà. Tu sais il faut pas chez munene ba oh ba di banga. Biso malumba. Mutata tanzania na makina pichumbi na maki. Tu vas sur la masse version mon cheko ukasa. Il y a des choses là mi fufu na maki.
On dirait fufu ba okinyela bino. Mais ndeko aussi la pe ba ondimate. Et bon moi ça na moto ça lire badi ba Rex Kasai. Ah bon? Rex. Rex so wa lire badi banga. Machine na bukana. Ah bon? Rex na badi banga. La bedi. Nyati ya mai. Mai muke. Mbisi lemba. Ngana sala bosona wala manti mbisi boya. So na chama ina toxine jina kama ya pembeni. Poto no chama yango zaka moto zimba la moko. Alo chembika. Alikolo wana. Likuta mwone kangi. Nde. Keseni. Mama na kangi la mbelele. Papa kolamba. Kwa vali teki. Papa yekola. Mali bomoke. Sikoyo chimbisi ebele mbika mukie, mbika mukie? Te na zotu na kama. Bisi na ti pombi nini ezala penza sosi kilo penza te. Monika kilo yo ngona na mafuka meme. So kilo makasi lokola mosaka te. Mosaka ndele kaka ezala. Yango bota watu mibali. Mama safi. Osi kweza mosaka te. Mtoto wa Mswahili. Matisi ko mai. Isi mwa mukie. Ouais. Moni sosi ndenge kozala. Etoka kati bisi edemba Voilà. Pilipili moko na boite na kati. Pilipili na ngai. Sina ti munga mena kombeka lisusu. Okay. Baki bele balingaka bamungwa mingi te na tia mwa feuille. Kale ezalaka ti baliaka bio ezanga mafuta. Lelo. Comme à la mode. Puis pas de mungwa pas de mafuta. Oyo eza nde babimine mbisi na mbika. Oyo babinga one mbisi na mbika. Neto ole weze mwanzo. One mbisi na mbika. oyo sosi na nga ndenge ezotoka. Somme. Ndenge ezotoka ndenge te. Jérôme na ngai. Jérôme na ngai ngomwa. Ikebela. Sala bakisa mungo moke. Wani mungu ape mungu kaka. Mungu ya poussière. Mungu ya mbuma esili. Etoka muke. Japo ebeli na. Encore ce qu'on dit que pour ce kalika kia. Mungu déjà sina kali déjà mungu Selika pour kalika kia c'est mon best. c'est beli. Po ya mubesu nde fo etoka taba inedita. Wandi kana sina kali yango déjà c'est beli. Ezaka kayina ba Swahili. Eza lokwa ya bato bakati fo etoka ya mubesu ne etoka po esa kali mubasi. Ya biso mungu. Na la isa olama masa. Mama nanga. Oyo keleki mama nini? Elo ne ko bisa bana lelo. Ozana ba parents mama azobenga oya kotala. Azotala. Tala nde basalaka yana na bana poto nde basalaka. Benga ngata. Benga ngata. Mami? Mais moi je sais préparer. Vous regardez la salle? Kaka bongo somo tala ka. Mais moi je sais préparer. Akei. C'est quoi dans akei? Akei hein? Tala, dans akei ça. C'est quoi le comment c'est ça? C'est quoi nandaka mabala? Bakonga allô. Maman, dis-moi. Comment fait les mbwengi? Comment fait quoi? Les mbwengi. Tant que vous avez comment on fait les mbwengi? C'est quoi la mbwengi à matin? Sosi elingi sikoyo. Tu vas faire les mbwengi toi seul. Chérie. Ouais, elle peut zoomer là où peut se comprendre. Non, je vais manger un peu pour puis après, derrière la caméra, je vais continuer.
C'est ça comme ça déjà en beau. Ouais. Kasi te so ba ezaki la mama ba. Oui ba comme on a fait on va photo ta photo. Merci. Eh bueno ça, oui que ba pas ça là. On lance comme ba maman. Hein? Ah, à manger là c'est bien. Je me toque pas qui hein? Oli ali ba afuna on est parce que le lien que les mo ça ah. Ayo ko solo bando le ba. Non, Collier ça bien, hein, Mireille Biloma la Canada. Collier ça bien. Hein? Ay bolamba. Ma Mireille Biloma. Ah, ay bolamba fort. Taka mwana muluba. Mireille Biloma yebi kolamba, ça la kuba. Maman, merci hein. Vous avez mbisi na kati ya mbika. Mbisi na kati ya mbika. Ah, la médite au sein ni. Kasi il fallait battre. Donc je vais prier. Voilà. On me salue. Seigneur Dieu, bénis ce repas, bénis la soupe de providence, bénis la personne qui t'a préparé, nous allons manger avec une action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, merci. Mais pendant que tu t'es fait la servi, papa. Merci. On va faire nangai. Pourquoi tu as même ce petit balai? Mbika, les mbisi ya kokauka. Mbika. Mbisi na kati ya mbika. Tomate ya sauce jaune. Ah, Petit tomate kaka ya mbuma ebele ya boîte muke kaka. Pesa kama couleur. Pepo esa ma couleur. Kilo nango sikopo ezala mwa bien na kati. Tia mbele boyeka. Miss Bambozo kama mbele ka. Yango nde na tuti na tika likolo. Miss Bambozo kama mbele. Oyo, donc, nguya baso basoye. Ayi ka biso baso. Ibana mema likabo. Donc, ça va mettre pas de voiture mais pas de quoi. Donc comme déjà taka kisasa nini eza cher biso bokolia ona likuma. Ah. Mena makemba. Faut tuer la tomate. On va faire une forme Très bien. Très bien. Très bien. Fanny Kizaza, moni makamama kichasa ya mafalo zala, Fanny Kizaza. Fanny Kizaza kengo, moni masolongo. Yango kulia kukabala. La solo misu de lié. Misu de G c'est lié. Aïe. C'est comme moi la casa on les a piété. Non, on va plus mon argent Non. Très bien. Kaka mbutu moko kaka oletere bien. Sauce bolokete. Boko na ninga pambo wazo ya munene. Olebe wa frère we. Pour moi les awana. Je te dis pas. Je te dis pas. Noëlla Massé, je te dis pas. Oui, là que. Bis na kata mbika. Très bien. Ouais. C'est tellement bon. Nani bomoe? Bon, le bola, c'est bola. C'est tout le monde qui n'a pas de bola matin. On a les bandes pour ça bossa. Déjà, moi je n'ai pas la règle. Supposons que tu as belle mon signe d'accord. Alors la maman là monté. Ok, ce qu'on dit les bandes, il y a du temps. Si on soit les bandes, à la bible on a quel Et non, il y a des bandes. So, déjà au bas là. Moi je n'ai pas la madame qui est sur le banc. Donc les bandes déjà les bandes déjà exclues pour le mal. Ah ouais, nous avons pas prière. À part mon prière, déjà les bandes pour les exclues. Parce qu'au bas les a toute la vie. Quand on bat la moitié il faut supporter les défauts. Il faut pour apprendre et puis éviter. Et puis quand vous voulez maman boye ce que mon côté moi je comprends tout là. Maman il y a des nids à l'amba loko bien. Maman nani à l'amba loko bien. Asha Star yema yamba loko bien. Noëlla Masengu titenge à l'amba pondu
na Victorio na babilana balango bien moni otuni bango balakisi exactement voilà donc na libala eza te ko soma se bola bato boya de lakisa yi akomaka bon ben ba homme infidèle ko c'est bon ni concerne ko toi on a ba homme infidèle ngana bisa bango boya benanga vraiment au moins la vie so nzamba pesi au moi si na yo za na ye infidélité déjà na bolingo ezaka mabe. Pourquoi? Troisième personne soit continue na kati ya bolingo na bino aye ko bebisa. Donc pour dire qu'il faut yo aux la fidèle et pas moi si na yo, moi si pas à la fidèle et pas na yo. Pourquoi? Parce que lelo moi si ako comme infidèle pourquoi? Ton mobile comme infidèle pourquoi? Parce que peut-être ayokaki balobaki basalaki boye. Donc pour dire que vous comprendre que infidélité zo quota pour na biyoka yo pour la troisième personne. Yanga na vo éviter pour yebisa ba nazo ko inviter pardon pour yebisa ba homme marié na ba fiancé vous allez fidèle et pas basi na bino. Donc on nga za la fidèle. Nga za fidèle. Ah ngana kenda kaso na kei po yo na yo po benda ngai kule la pasi. Eh no ela masengo yebisa oti. Oyebi ah bana boss pour la c'est nito so to kutana abi pesa mbote mais malgré ça ça mbote tina mamusa na mona ah luga ngaka no bene papa nitu papa la rios nitu yo bosa papa la rios ah na bosa nini yo na kamu abi mazo yo kate ah yo kate pasta zano na kimia evangeliste on évangile nga moko oyoka na yo donc ndeza bwe kini na ebite so balingi ni na Kinshasa donc na bungisi téléphone net na film na Kinshasa donc numéro kendaki ya moni pe to bengani te donc voilà je suis vraiment désolé comme maman Zali donc récupérer kaka donc voilà on apprend tous les jours na chez bon moni ne maman Safi alambi o ba bengi pesa mbika na kati mbisi na kati ya mbika ba sweli o ba se ba sweli ba boto la ba tibali to yekola kaka on apprend tous les jours mais yekola kaka to mona ba balamba mbika ba cheni ni ba tokisi mbika sel déjà mbika faut toka makasi parce que ça li bon passe mais il y a le bi bango ba sweli balamba moto bo ba kala mbika so mbika sili apo ba sani ni ba tuti ma Safi Kuta mabenga pe na yeba na bakali na nanu na yeba ka ndika dilo sala en tout cas donc on y a vraiment merci beaucoup nous ba pambola yo kona monter malu ko fona monter ma ko merci la personne nous tout mbote na bino ebele merci beaucoup na bino so la personne va merci ebele en tout cas ndeka na lobaka ke Dieu vous bénisse, God bless you amu wa bariki nzambe ka lusa kuna je dis merci na maman il a niku parce que na katia ba milliers ya acteurs na katia ba milliers ya bato akoninga lelo pona asala nga surprise oyo tukutana na maman et puis toya donc voilà nazo pesa mbote na ngai na ba nyonso bakala biso Acha Star yema yawe yango wana maman na Tresiner na pesi mbote na yemoko Kelian Mukulu na kati ya France Fat Ngokala Noela Masengo Kitenge na pesi mbote mingi na yemoko Caleb Tukebana papa ya bana ebele na pesi mbote na Nadine Mavinga na pesi mbote le moi loba trop boye Fanny voilà je dis vraiment merci na benyo so balandi biso quand eto bandaki Nadine Mavinga la douce il y avait la mère merde attends yo boy non mais il est mère Nadine Mavinga dans la douce tala comme de ba malembe mais ça va bien na pesio Séverine Mouchoa moi ça s'appelle la Belgique Séverine Mouchoa na pesi moti na mutu nanga sorry au moins OK en Afrique du Sud au moins ni Feno Lokuli au moins il était c'est en Afrique du Sud so côté Afrique du Sud belaka Feno Lokuli Bokulaka wana ndeko bongo se ta komune zo kele kota mbandaka Feno mutu nanga yo mutu nanga makasi mona Afrique du Sud ko
soki na na mutu moko ezaka yo feno lokuli na Afrique du Sud yo kaka. Donc voilà, merci beaucoup. Biso toza wana toyaki kotala. Tolia biloko eza gumoko na bisa bino na. Maintenant on continue après caméra. Papa Larios nitu. C'est nif. Hier alors Evanjo. Mwana nzambe. Kala mwana nzambe. Ndila lelika téléphone déjà no makukula. Na mona basi. Auto na mutu 300. On va t'entendre. Avec moi bana. Quel est autres 300 et boni boni. C'est bien on ninga pesi. $300. Quand tu as un mois de téléphone benenga. Siko ka. Alors baki alors on boira qui était un peu seul au thé. Aziz Makukula l'ambassadeur. Aziz Makukula l'ambassadeur. Trésor Lolo. Trésor Lolo. Aziz Makukula. Ma famille quoi. Et puis na basi bango tedi tenai maboko bang. D'accord. Makolo makolo to kota kota Zimbabwe. Bye bye.